Réalité ya banaki, réalité ya banaki no. Pour préparer l'élection il y a 2023, débat conduit Union pour la démocratie et le progrès social, organisé qui na Kisantu, na Congo central, 3 jours il y a atelier à réflexion pour na kota la avenir politique il y a parti na bango UDPS. Et banda qui le 8 ti le 10 juin, membre ya UDPS, solo la qui na o étali processus électoral, pe élaborer qui stratégie, ndenge nini ko faire réélure chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi na magistrature suprême Lisusu. Thème principal na bango ezalaki redynamisation du parti en prévision des échéances électorales. Nous étions ici dans le cadre des réflexions. Il y a les élections qui pointent à l'horizon. Nous devons quand même nous mettre ensemble et voir comment est-ce que nous allons affronter ces élections-là. Atelier Oyo et Salamaki na participation ya exécutif national ya parti, expert ya Katipe ya Libanda ya UDPS, fédéraux ya Congo central, pe na structure mususu ya parti, lokola Victor Kankwenda ya CDP, pe na Gibaou, secrétaire général adjoint Oyo ya Kala. Pour une bonne cause, bango nyonso basangani, UDPS vaincra. Merci mille mes honorables. Et ça lit déjà 4 semaines au parti Tumbangoi, président du Parlement de Bouya Pompage, azali na prison centrale ya Makala. Bakanga ki ye sans kosambisa ye directement bamemi na Makala kuna na prison selon dire ya mwasi na ye. Parti Tumba azalaki déjà menacé na téléphone ke bakokanga ye. Po un jour avant bakanga ye, Parti Tumba alobelaki arrestation na ye déjà. Tshisekedi wa Mulumba ozawa pi biso totikali komona makambo na tomona te. Na pouvoir Kabila basali biso parlementaire de Boubo. Na pouvoir na biso moko to bundela ki to beti ba boloko ngala beta boloko 4 fois boloko sans compter ba enlèvement sans compter ba kachoma mabele na zelo roté na sala te na vanda tili landa ko ba bot. Mais tant bokomi na audacité koloba na ba combattant to bo ando kangisa biso vraiment selon témoin Boyoki a mesana na ye déjà makambo oyo bakanga kanga ye. Po na tango ya Kabila azalaki na pouvoir, bazalaki ko kanga ye po azalaki ko lutter po UDPS ekoma na pouvoir. Lelo UDPS ekomi na pouvoir, bazali kaka ko kanga ye po na simple volonté ya bakonzi ya sika ya parti. Oyo balingi ko imposer pensée unique na kati ya UDPS selon parlementaire de Boumoko ya Pompage. Mwasi na ye akomi koleka na ba émission pour la kosenga mokonzi ya mboka atala nanu situation na ye pe azali ko brandir ba preuve ya ba menace ya ba konzi oyo bazalaki ko menacer ye ya kokangisa ye pe ya kolimwisa ye. Plateau isa problème na ko lancer plutôt message pas ya président de la République na pas ya maman Marthe.
bana ya Pati Tumba bazali na posa papa na bango azonga na ndaku, surtout que mutu oyo afundi ye na justice azali ko se présenter te. Lutte ya IDPS ezalaki po makambo ya boye esila eza mabe penza. Chers finalistes, la réussite, dit-on, est le fruit du travail, du courage et de l'intelligence. Tout au long de votre parcours scolaire, jusqu'à cette étape ultime de l'examen d'État, vous avez travaillé dur et vous avez fait preuve de beaucoup de courage et d'une intelligence vive. Alors laissez-moi vous dire que vous possédez déjà la formule, la meilleure, pour réussir et surtout pour rejoindre la grande famille Excellencia. Pour cela, il vous faudra une parfaite concentration pendant ces épreuves. Puisque dans le programme Excellencia, il s'agit de l'excellence. 85%, c'est le minimum pour être sélectionné au concours d'octroi des bourses de ma fondation. 85%, ce n'est pas rien, je le sais. Mais la bonne nouvelle est que plusieurs avant vous l'ont fait. Et je ne doute pas un seul instant que vous en êtes également capable. La vie est une course d'étapes. Remporter celle-ci et embrasser avec sérénité une autre étape, celle du monde universitaire. Je vous exhorte de continuer, de vous façonner avec persévérance. Il arrivera certainement un moment où vous vous réjouirez de merveilleux résultats obtenus. Engagez-vous donc dès maintenant, avec assiduité et foi en vos capacités, afin de garantir votre avenir et faire partie de l'élite dont notre pays a besoin pour son relèvement et son émergence. Bon travail et que Dieu vous soit favorable. Forces armées de la République démocratique du Congo, notre devise. Ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Toye kosala musala. Secret ya réussite na bino. Ezali discipline. Commandant suprême azali ko insister pour la discipline ya mapinga. Observer règles d'engagement. Règles de comportement. Ngonga nini okobeta masasi? Nani okobeta masasi? Obomi munguna kokata yete. Boyokinga? Kokata munguna bitani bitani te pekisami. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni
yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko liaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso ba maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babingi ya kitoko makasi babingi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala petite ya consommation na bino mikolonio so ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali ko pesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Parmi makambu oyo epozaka problème na kati ya mabala manque ya vérité entre mwasi na mobali ezali kopanza mabala ebele yango lelo mikro ya Kanbe kiti na cadre ya rubrique na biso ya bitambola tambola pona kotuna bato réaction ya mobali ekozala ndenge nini soki apprendre que avant babalana mwasi na ye asi abotaki mwana babombela ye donc nana mwasi na ndaku na bala ye tobotine pe bana mais na ya ko découvrir que mwasi na nga abota libanda bon na ngai ayebisa nga te mais wana ekozala na nga na obenga na ye donc abe fona benga na ye po na décision atake mobali nga lazali mwasi falo yebisanga gete nazaki na mwana libanda mais tant mususu yo yebisinga te oada na mwana ya libanda seke na mobali na bo vivaka obombelinga secret wesinga gete oza na mwana te mais ngana bimina yo to botina pe na bale na tio alliance seke nde obombelanga mwana nde po bombelanga papa ya mwana na seke bina na mwana na bozalaka na mama na mobali pe ya mwana wana bozalaka na bino ningana obinga nawo nangana obinga nawo non ndimanaki nanga perte mais na obinga nawo. Bon, merci monsieur les journalistes. Les hommes tout n'ont pas bien. Autour ça la fin que tu éduqué peu entre moi si ton mobile. Parce que quand on a souvent des gens dans mon comme il y a peu belé et kabola mabota et sangi ça peu. Bon, au moni vite aux vivre les lots. Il y a aussi un gouvernement na biso faut la souple. A luka moyeni ni oyo akoiko ça l'effort pour na ba makambuja ya bongo. Parce que sur l'andeli bazo ko lukela biso ba problème mingi za ba musicien. Contenu bazo ba banze mon bo éducatif té. Pona nini? Ayi minze mon ba luko boko na mwana mbanda, biza ko boko lelima na katanda. Bon, lelo nde makamanga comment okendele, moi si ton mobala ebike, soki mobala na ebi de na bota, c'est que na isu na valeur penate. On a moins de chance. Bon, na lingaka mobali o chance na nga yango. So na bina yebise au départ que na zalaka na mwana. L'aime se peut ko arriver pe que ibebisa makambo nanga. Ozomona abombi na lingaka mobali na ye. Après quelque temps mais kisi ko yebisa mobali vérité. Parce que c'est vérité ba bomba raté. Te papa na bombi la vérité mais limbisanga tala na parcours na nga vie na botaka dia libanda. Bon, na yo pe mobile yo ki bongo. Il faut ce que luka osala ba analyse, o luko ba relation nini, pourquoi moi si on a bombela ki yo et puis relation nini na koyi ko sala nango na papa mwana na tia ko na niveau ke ko bombela yo isolo. Ce qu'on trouve na OK. Té, malgré ko bombelo mwana, mais na papa wana c'est sila nango kala. O tenir rigueur pourquoi? Bon, comme tout ça dépendra na bolingo, so linga moi si na yo.
atambola vivardia malamu azaka toujours bien liboso na yo quelle que soit condition na il faut les pardonner parce que moi na koyi kozala obstacle te ya ba parents obengani mama na lemsu vina inga ezale pas non parce que ngaka esuka ndeni na mwana lisumu na nzambe donc na ngai boye take mobali so na monika ke te relation na tata nécessila malgré ko bombelanga to continuer na biso en kimi en paix pe na olinga mwana na za pembe na pour l'éducation. Bon atake ngai mama mwana donc disons bo kilo na nga bota libanda mobali ayebaka te sikoyo tant mobali aye ko découvrir que moi sina ami botela déjà libanda et que abombela mobali secret pona nga mama conseil na opesa ceux qui basi ba bota na mwana na ngai ke bana misa to bana mine moye bo malibala wana ezate po basi basala déjà famille mususu alimbisa kaka mwasi na ye alimbisa kaka mwasi na ye ceux qui zaki ba botina mte ba kokai ko kabwana mais le ko basi ba boti de bana misa tu moye ba kabwana ezate alimbisa kaka mwasi na ye po na nga conseil na opesa ba onde yango wana po ko kabwana eza mabe mingi décision ezali que non ekozalane parce que tant on va ko bombele ngana bon moi ça azane ngwana akoda ke tamsu ayebse mbamo bo samso akobanga vous comprenez akobanga ke animation mobile nga balanga yi so na yebse tamsu libala esani esa mate mais alinga ke tamsu na sali libala après na stima ngwa sanini ako expliquer ngai bon attaque mobile nous aura toujours na maîtrise vraiment wa pena eza pena bien ya pena question moi bio tuninga bon nous apprendre na maîtrise question on a eza vraiment moulai pesa ko répondre ngo na ba voler belé ça dépend ya mutu na mutu azana likanisi na ye de façon ndenge nzamba kela mutu parce que mutu na mutu azana rigueur selon ndenge azo memise la foyer na ye net ngai na ba décision na ngai moi si soki asali par exemple berer ya bongo ke azalaka na azana mwasi na bana to boti mais ai alobaka te ke non abota na mutu mususu ngai soki na ye na yoki ye bongo na kobeta ye te mais na koboya ye silencement akei nga pe na zwi mwasi na nga mususu balobaka 1 plus 1 na mariage égale à 1 bongo ndenge nini okoki kobombela mutu oyo bokoma na ye mutu moko likambo ya monene boye eza normal te. Réalité ya bana kino